Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Est-ce que ça va chez vous, les amoureux de Bibiche Mbombo officiel? Merci d'être connecté sur votre chaîne d'actualité. Je vous aime, je vous adore, je vous amour. Restez toujours connectés. Merci en tout cas, na like, na commentaire, bato nyoso baza présente na émission na biso Anytime to Check. En tout cas, merci pour votre confiance. Na lingi bino ya trop, je vous adore, je vous aime. OK? J'espère que bomoni titre wana, titre o bomoni wana et puis si pas si pe mawa, eza mongongo ya mama Marthe, o yazali mama ya président na biso Félix Tshisekedi. Apesi message na Chiluba. À lobby, en tout cas dans la bino audio, ba royoka, ba yoki, ba pe ba royoka te, soko yoki bien, ne translate biso na commentaire, tike la ba ninga ba comprendre bien na commentaire, parce que nabi que no ba luba ya kacha, do ba luba o ba ebi ba très bien, baza a na kati ya chaîne, comme la biso expliquer biso. Mais na audio wana, mama lobby makambo moko epesi pasi pe mawa, kati na mite ma première fois toyoka mongongo ya mama Marthe. Oh bozo mona wana, oui c'est elle. En tout cas, onga na ebi eza ya wana, bino bato boyebi très bien, bon confirmer biso ce que eza ye ou yete, mais oh biso tozu na ba réseaux sociaux, c'est lui. Azo senga na peuple congolais bo soutenir mwana na ye, bo soutenir ndeko na bino Félix Antoine Tshisekedi, parce que nenga zawana azaye moko, apparemment na mito azaye moko avec tout ce qui se passe au pays. Nyon sezo leka azaye moko, apparemment la Congolais basundoli. Alobi bo kanisata unité o papa na ye Antoine Tshisekedi ayela kabino. Etienne Tshisekedi pardon. Etienne Tshisekedi papa na ye ayela kabino bo kanisata bolamu na ye nenga sangisa ki bato. Donc en tout cas, elle a dit des choses azo lela na maina miso bandeko. Télévision et radio te, OK? Télévision et radio, te bobi que biso auto fonctionnera bongo, tu auras toujours na ba preuve. Alors sans plus tarder mes amours, moi je vous laisse d'abord suivre ces éléments. Bolanda tina suka et puis espace commentaire ezana, botika commentaire na bin. En tout cas, je vous aime, je vous adore. Si c'est votre première fois, n'hésitez pas surtout de liker, commenter, partager sans oublier la cloche de notification. OK? Alors tolanda nanu la voix de maman Marthe et puis on se retrouve tout juste après. Let's go. Mwanenu pashi mweza yijibwe ujinka yende muvitei kena ni mutu ujibwako muloga jisato ujinka yende kena ni mutu amulwenu bana babu nwenu bavala chinanga ja mwanenu nwenu bavala chinanga ja mwanenu nuchinweza mwalu vitei kaya kuluguluka to kaya kwakatana sabatu kwa tana sabu tu kaya kwakatana sabatu kwa satu tu bana be tupiga na imbu bobu mwe tupiga na imbu bobu mwe tupiga na imbu bobu mwe tujimutu mwe mulubu kama tuba upandulula mulubu kama tuba upandulula lelo jimwa na lelo nishika kupandulula mulumwe vite yimi kukwata wewe tunikasonda vite yimi kukwata wewe tufika paji nkwembe wakula lende vita yimi kukwata wetu mwana wewe tudibuloshi wezande kibidi weza bingwe babidi ni muchanda vita yimi kukwata wewe mwana tumpofo chini chifu amesu ujini meji ni lunge nyi jikumai pashi babwele mwabu patula imeji ni lunge nyi biakanu pesha zabi nuji chisamba chifuka ni meji ni lunge nyi nuji chisamba cha baje lo leja yijikanda Bwana mujipashe mukabwene mulomba chikanda chachitunga chikwambu Bwana mujipashe mulomba chikanda chachinanga Bwana chinanga chikanda mumuchima wenu nicheze Bwana mulini mwameu zabi nusana mujisirani shoja kwenjina message nwenu ni chikanda Jones babwene mwamu
ijipu jakalupesha chisekechi ipa chilayi kujibafumu ipa chilayi kujibashefu kutumie lalayi pashe jibubulushayi mujina ja chilombo mukina bwa bwalu bwenu bwa byuma bijiulupesha vite ima ilwangana kuji esprit wajinanga ikutuchumwina bitoye kulala tulu byose bikala byachanani bikala solution wakulu kumweneka nalo kumweneka babunyi bajimina vita myanga tumulunguluku kajinwenu beza baswika meyi bani bazambi njinu lomba kalu ikulala babwena mwabu kalu ikulala fila imilombo kujizambi ijimumanyi ni muchikondo echi chilombo ujinkaya njumanyi ni zambi amupesha meji ni luga jimubyaka pesha isalu solo amupesha meji ni luga jimubyaka pesha isolo zambi ayikufila jikanda kuji mubwaka pesha idafi jimwa kushipa Goliath bino aya kutekemena ni bigo mani bigo chimuna vite bino ikala nweni bana bamwena kaseka ni mujiji moto nchanana switikena kuto sombe shai mwanenu pashi mweza ijibwe ujinka yendi muviteyi kena ni mutu ujimwako muloga jishato ujinka yendi kena ni mutu amulwenu bana babu nwenu bavuala jinanga ja mwanenu nujinweza bwalu viteyi kaya kulunguluka to kaya kwakatana sabatu kwa tana sabubu tu kaya kwazina sabatu kwa satu tu bana be tupiga na imbubu mwe tujimutu mwe mulubu kama tubawupandulula lelo jimwana lwenu lushika kupandulula mulumwe vite yimi kukwata wewu tunikasonda vite yimi kukwata wewu tufika pa jinkwembe wakula lende vite yimi kukwata wetu mwana wewu tunibuloshi wezande kimini weza bingwe mabini ni muchanda vite yimi kukwata wewu mwana etu mpofo chini chifu amesu ujini meji ni lunge nyi jikumai pashi babwele mwabu patula imeji ni lunge nyi biakalu pesha zambi nuji chisamba chifuka ni meji ni lunge nyi nuji chisamba cha bajelo leja yijikanda bwana mujipashe mukabwene mulomba jikanda jajitunga jikwabu bwana mujipashe mulomba jikanda jajinanga bwana jinanga jikanda mumuchima wenu nicheze bwana mulini mwamewu zambi nusana mujisirani shoja kwijina message nwenu ni jikanda Jones babwene mwamu bana betu bana epitetele zai angata ijipu jakalupesha chisekechi ipa chilayi kujibafumu ipa chilayi kujibashefu kutumie lalayi pashe jibubulushayi mujina ja chilombo mukina bwa bwalu bwenu bwa byuma bijiulupesha vite ima ilwangana kuji esprit wajinanga ikutuchumwina bitoye kulala tulu byose bikala byachanani bikala solution wakulu kumweneka nalo kumweneka babunyi bajimina vita myanga tumulunguluku kajinwenu beza baswika meyi bani bazambi njinu lomba kalu ikulala babwena mwabu fila imilombo kujizambi ijimumanyi ni muchikondo echi chilombo ujinkaya njumanyi ni zambi amupesha meji ni lunga jimubyaka pesha isalu solo amupesha meji ni lunga jimubyaka pesha isolo zambi ayikufila jikanda kuji mubwaka pesha idafi jimwa kushipa Goliath
bino aya kutekemena ni bigo mani bigo chimuna vite bino ikala nweni bana bamwena kaseka mi mujiji moto nchanana sitikena kuto sombe shai mwanenu panshi mweza jibwe. Entre parenthèses, où sont des chefs coutumiers? Baza wapi ba chef coutumier to mona banka ba rouge ko ta assemblée ba soda rwandais ba M23 makolo yangoyo makolo biso pe ba passer to pesa ba schéma biso pe ba passer schéma na bino ezani ni pour non schéma on peut pas dévoiler la bino mo boza diviser non toi on a besoin biso na bien tous a besoin tous organiser mutu moko ka so na schéma maintenant ni qui va par exemple qui va oser ngai dans l'ongwa rosé dans l'équipe ba ebele wana na Kinshasa te tozana posa to mona pasteur moko alongwe makone pour le moment on n'a pas besoin pourquoi non à partir awa déjà te tolingi na Goma te na ndo ça ni na Goma parce que Dieu pour guérir quelques aux États-Unis n'a pas besoin que je parte pour que nous avons ça les logos na Goma na koza j'opère le président ya manga kaka na lobelaye sincèrement makambo ezo Singapour mboge bima na danger. Parce que yé moi en danger. Yé moko azan en danger. Oui, les gens, même service. Kagame et ses complices, ils voient l'obstacle à Félix. Il faut le tuer. Or, Félix, je te dis au nom de Dieu, c'est l'élu de Dieu. Malheureusement, yé moi peut-être Batoune va comprendre. C'est un élu de Dieu. C'est Dieu l'a établi pour mettre le socle du pays. Après, bateau soit aux socle on a avancé. Mais malheureusement, bateau il y a sali bateau na bango, bateau on a besoin de maîtriser parce que quand tu es le visionnaire, il faut les gens qui animent la vision comprennent ta vision. Très bien. Si on va comprendre la vision, on y met vision. Ils vont tuer la vision. Donc les gens doivent savoir une chose. Le monde entier qui soutient Kagame veulent à tuer le président. Parce que Liwa est président de la République. Oui, parce que c'est lui qui gêne. Mais à Okufate, malheureusement. Mais il faut être prudent. Le président voit le mal loin. Ouais. Donc, aux hommes, on a déjà danger. Oui. Parce que Kagame a réussi, il y a collaborer avec les voisins absolus. Il est bien avec Tanzanie, il est bien avec Ouganda. Il est bien, le président qui est Ouganda. Mais moi, le président Museveni, il déclare des choses côté. La force est vendue à Moutumote, Azo Bundisa. Il y a Kakame mon interview à lever. Abi, la force au Batioana. Non, Bangabango. Abi Azobangate. Il y a Bangana été Bosco. Mais Azobangate, pourquoi Azo minimiser armée Nabiso? Mais armée, ça n'est l'autre côté. Donc, armée Nabiso, la volonté. Mais tout ça est l'autre côté. Oui, bah improviser sur guerre. Tout bouni 30 ans. Bah improviser sur guerre. Tout ça, Nambongo, ya makasité, il y a 1 milliard par an. Soit 5 ans amassé combien? 10 ans amassé combien? Moi, Mbongo Moukéon. Nambo, il y a Bissou Bazo, soit Mbongo, on a Bissou Bazo. Mais maintenant, il y a le fanda, le président de la République, Félix Antoine Lobaka, à la moindre escarmouche, à déclencher la guerre. On ne déclenche pas la guerre comme ça si on n'a pas la logistique financière. Mais non, il parle. C'est un président, il doit encourager les pays, il doit faire peur aux ennemis et il doit agir. Même au fond de sa chambre. La lobby, avant d'ici, le problème c'est que la logistique, quand une guerre commence, on ne sait pas quand elle va terminer. Même Russie a gagné l'Ukraine. Si le lot, guerre est ça, la perte est ça. Donc, la lobby, bon, a connaissance des causes. Déclaration lobby à président de la République, il y a certaines personnes qui ont murmuré. Peut-être va comprendre qui discours il a présenté. Murmuré. Pour la bango, président fois qu'il n'est qu'à tout droit. Président Fabet Talobo, qu'on a mis ça à partir d'aujourd'hui. La politique c'est autre chose, la guerre c'est une autre chose. La guerre demande de la logistique. Les armes, les véhicules, les avions et payer bien ceux qui manipulent ces choses. 30 ans de guerre, côté social, les autres députés sont retardés, donc fonctionnaires en ligne retardés, na ba soda. Na munda mwana soda nzala, a replié.
Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts à affronter... Un budget de 15 000 $. C'est ça, je pose la question. Nous ne sommes pas prêts à affronter l'armée rwandaise, c'est ça? Non, pas, il n'est pas seul l'armée rwandaise. Il a d'autres armées, Oyo Bazali, la musique, Bazo, l'image satellitaire, les pays développés, au PC matériel, que nous, on n'a pas. Et là, on nous a déjà bloqués parce qu'il a fait un discours où il est convaincu. Et voilà, merci beaucoup, très chers abonnés. J'espère que Bolandi vidéo nyon songa na chelibino. Boki mungo ya Mama Marthe. Ndenge azolela et ça li pasi. Franchement, et ça li pasi. Koka mama mukolo boye azolela. Mama o abundina mobali na ye. Toyebi biso nyonso papa Etienne Tshisekedi la façon dont abunda pour la démocratie, abunda pour azwa pouvoir, maman o azaki toujours tout près na ye. Donc cela veut dire maman e marbu ya politique ya kosakanate. Mais koyoka ye azolela boye, en tout cas franchement ça fait très mal. Et ça l'a vraiment pas si koyoka maman kolela asengi ba congolais bo soutenir moi na bino, bo soutenir ndeko na bino, azan ndeko na bino, aza makila na bino, bo sunga ye. Ba pasteur, mama asengi ba pasteur, bo yoka, bo sunga moi na bino, azan ndeko na bino, bo sungi na losambo. Lelo soki bazui Congo, banguna bazui Congo, biso nyonso oyo toko perdre. Bo kanisa ta bolamu ya papa na bango. En tout cas, peuple congolais, totelema, tosunga. Oui, ça fait mal. Chilombo, président Chilombo, Azamabe, azo ba décision te, azo salaboy, mambo belé, détournement, tout. Oui, président Chilombo, Azamabe, ne batbazo loba, a détourné, pouvoir la ye, ezamiibi, patati patata. Ok, il n'y a pas de problème. Si on les locaux ne babandi déjà gozwa goma wana. Bazui goma. Lobby. Ce qui est comique ke baye ko boto la biso Kinshasa. Et comme maboko bato mususu. Toko sepela. Est-ce que toko sepela? Je ne pense pas que toko sepela. Mutu moko te ko sepela à vivre na misère. Mutu moko te a ko sepela à vivre na pasi. Moi, je ne pense pas que vous allez bon parce que nous tous, nous sommes des Congolais. Nous avons besoin de l'épanouissement de notre pays. Nous avons besoin de l'évolution de notre pays. Moi, quand on a besoin de ça, épanouissement nango. On a pour ça Congo et Bonga. On a pour ça Kimoyibi et Sila. On a pour ça Mboka o ekota na droiture. Au fandi bobi que non, je suis dans un pays de droit. Bato nyonso o bazo yiba wana. Parce qu'au Congo, il y a beaucoup de dossiers à résoudre. Il y en a beaucoup, franchement beaucoup. Il y en a trop. Si on se trouve tout la caraboye, on soutouka, Congo autotika na biso ka boye ba yolé là. Ba pasteur mbok ezana bulu yeke. Mama Marthe bozoka mama aleli, mama siko kanisa pasi o ya mona. Azo sa façon mobali na bunda. Azo réfléchir façon mobali na bunda pour azwa pouvoir. Le nom mwana azui pouvoir. Maman remarqué que mwana babou kisie. Congolais aïni président Tshisekedi tina souka tina moi l'épinière. Oui, mamba pouvoir oyo eza nango compliqué et le banta mistabi. Mamba pouvoir oyo eza ndenge yozo kanisa te. Au moins de façon biso to kanisaka, façon to réfléchir, ma pouvoir et ça bon de pouvoir et ça donc c'est je peux dire et ça c'est tellement compliqué. Ngelo na ko loba oui, ma bezali, ma beza na mboka na biso longa na ko senga. Ba konja mboka to ba pasteur, bo sambela kimi ekota na mboka. Pour muto ko résoudre mambo et ça kanza parce que politique et ça monde mo ça mystique hein. Et ça monde qui n'a sakani we balie yo sakani we badodio ba pasteur bo tele mananu bo senga nzamba pesa kimi tala goma yango wana
Non, que ba nommé gouverneur na Goma. Je ne sais pas, botika na commentaire. Ba nommé déjà gouverneur kuna. To éviter mambo ndenge fonctionner ndenge nini. Nzamba lola asunga Congo na biso. Po ero banda boye muke bakati Goma, lelo bakati Goma. Lobi kuna bakokata Kolwezi, lobi kuna osutuka bakiti na Kinshasa, mboka na biso ekomi ka boye yolela. Nous avons besoin de la paix. Ce qui kimi ekoti na mboka na biso nyoso tozala et puis nous avons besoin que mboka ekota kimia. Bato nyoso ba détourner mbongo. Bato nyoso ba yibi mbongo. Ba mema bango, ba tongela bango prison. Ba saisir ba bien na bango. Ce qui mboka o etambola na loi kaka nde constant mutaba uti kokanga bakuluna nyoso tomoni bakuluna bakangi to mona pe bakanga bato nyoso baso détourner bato ba mafia na tali vidéo mo bwelo na tongo na moni na tali vidéo na moni policier azoyi ba télé aoyi ba téléphone aoyi ba civil téléphone akoti boko na poche. Civil pe niveau a yanduki alobi abose nike muto wana zo so naza policier. Civil a yanduki akangi policier ya bilamba opesa nga bilamba nanga opesa nga pardon téléphone nanga obi ke niveau na seki na lobi tout ça c'est nini, c'est le passé. Donc à se retrouver et le kolia à se retrouver et le kolia ezate mpiaka peut-être baso futa e bien te atalibwe na oza somo natalibwe na bi nzamba likolo asunga kaka nzambe asunga bandeko nanga les amoureux de Bibicho Mbombo officiel. Maman Martha Leli bosunga mwana bino bosunga ndeko na bino aza ndeko na bino aidez-lui ce qui aidez-lui. Oui, président Fachipe de sa part tobi ke mambo osala ezebele na mboka abadana ko tchaba ordre na likambu moko c'est lui qui décide. Oui, aso décider babilo kwa mabenyonso abanda kolongola bato nyonso bazoyiba abanda parce que mambo politique oui on peut dire ça comme ça yanga mambo ya politique na lobela nanga ngoka likolo parce que na kota na profondeur te parce que naza doué na domaine wana nga na lobela ka en général po bato ba yebi politique ndeti ba lobela ba émission politique wana bino moko boyebi. Mais biso eloko nga na osenga nga na lobela mingi ka ba mama na biso bandeko na biso bato ba petit peuple o baza na posa kaka eloko kolia moi stabilité ya vie moi courant moi fufu kokita moi masangu kokita ba mama na biso wana bandeko na biso wana ba petit peuple je peux dire so boza na posa ba lampadaire boza na posa ba million o mbongo ya minembwe o mbongo ya nani ya Kinshasa Arena nga ba biloko wana naza basé sur wana ti nga na lobelaka toujours petit peuple ba mama na biso omona ba mama omona fandi boy moi si ya soda mobala kufa na guerre mobala kufa kuna a se retrouva à le côté ana muto ko sungete l'état futa kete et le côté il y a beaucoup de choses à régler dans notre pays. Nzamba sunga siko soki kuna na este kuna eza ja ya koyinda kuna bat bazo kufa tongo midi pourquoi na ndi vidéo mo boye na este mama mo boye babomi bana na nyonso ba rebelle ba koti ba panzi biloko donc ba vidéo ya bongo eza tellement ebelé ba gens ya vidéo bongo eza ebelé siko est-ce que to bando saka propagande que mboka na biso eza mabe siko oui lelo Félix Tshisekedi aza mabe asali mabe e potapata siko mboka na niveau o ekomi eloko to ezaka lowa ke non ndeko na yo asali mabe on doit comprendre ndeko na yo mais a gaffé siko en cas de problème okoluka na o soutenir ye to okoluka bando condamner ye yo osali mabe mais malgré muto aza na kati ya problème
Yo orobanda koyebise oh omoni mabe osalaki omoni o fortifier toni yango omoni mama Martha zolela oui mabe asala aza mutu boye na boye oui Congolais ont souffert ce qui est vrai Congolais ont souffert surtout bitota ba biloko ba détournement nyonso oyo esalami yango bato baso petikisa mutu mona commentaire akomi alobi herbe bande kolia wana tozalaki Yebisaba no bake bunda kuna biso zata kuna te. Oui, Congolais ont raisonné pas si. Congolais ont raisonné, soka raisonné niveau ba kulu nde bazo torturer bato. Ponini ba soda ba futa ma bien te. Pour que ceux qui soda futa ma bien, alingaka signé, alingaka simba munduki, akie, aosa la patrouille. Oya biso patrouille na Congo et comment ceux qui moni soda zo sa la patrouille yebake eza mama na cop. Donc, il patrouille à la sala, ils disent que non pour akanga boto le téléphone. Alia batu bambo donc ceux qui passent dans la patrouille donc pour na bango eza maman na ba ko sa ta patrouille ta pendant un mois pour na nini et puis que na patrouille na bon finez-moi 1000 francs bon finez-moi 5000 francs a kokanga batu na kati ya mutuka pour congolais za bongo mona na butu mutu ketemi na kuzu batu ba sa na kati ya mutuka ceux qui soda sur la circulation ici bino bokei sur $20 et bimité ici ba bino na conteneur. Donc c'est ça. Ba soldat, il faut ba foutama bien. Ba docteur, ba foutama bien. Surtout ba policier, ba soldat, ba policier, ba soldat, ba roulage. Donc on sentit que donc mboka ngo nzamba sunga kaka. Ba kana eza ebele ya ko régler na mboka na biso na no silité. Même en Goma kune bandi. Oui, parce que Goma kune za richesse na richesse. Kuna nzambe aleka ki atali habité awa. Je vais donner sans regarder, sans mesurer, sans même ce qui nini. Kuna za richesse. Yango bazo nga babota la biso Goma wana. Mais jusque là, to lingate mboka la biso est divisé par deux et comme Congo du Nord et Congo du Sud. To sepe la bongo te. Alors, ba pasteur et loko boko osala, bato nyonso ba liamboka politique. So liamboka politique te, o liamboka mboka te. Kokota likambo te mais soki oyebi ko liambongo gouvernement eza gouvernement eleka eza ya lelo bocha mabolongo na c'est notre pays c'est notre patrie nous avons besoin de la paix oui mabe ezali bato bazo yiba bato bazo sa nzamba sunga Congo na biso bandeko. Nous allons lentement et sûrement vers la fin de notre émission nayebi ke boza ebele eza actualité eza news mboka na biso en tout cas nzamba sunga franchement nous avons besoin de la paix tosengi nzamba likolo asunga apesa kimia na Congo na biso parce que biso nyonso to ba congolais nous sommes des patriotes nous avons besoin de la paix kimia na mboka na biso nde toza nango posa kimia wana nde kosala keno nzambe pe akita na Congo. So malgré ma baignose na Congo, malgré ma guerre, malgré ma nini, mais on sentit chaque jour il y a des églises. Oh bazo sambela. Ozo monaka ce qu'on a bate bazo sambela. Bazo sambela. Est-ce que oui, nabi que ba église mususu mikolo ba sujet de prière na bango comme pour na Congo hein, il y a des églises comme ça. L'église musu ba sujet de prière na bango bazo sambela pona Congo nzamba pesa kimia mais il y a d'autres personnes qui parlent na bango tamanga ba prière wana te nzambe soko asala nini mais faut prier pour le Congo. Nous sommes tous des Congolais mes amours, prions pour notre pays nzambe apesa kimia na Congo na biso qu'il donne la paix qu'il donne la joie qu'il donne en fait l'unité dans notre pays. C'est ce que nous avons besoin. Nathalie image moko boye nini en fait américain o bazwaki po ya kobunda po na Goma américain basengi na bango abandon balingi bake na ngambu ya Rwanda kuna mais soda oya biso bazoki esone bango soldat wana bazo simba de 6 à 10 000 $ par mois mais soldats congolais pas même $100, je ne sais pas ce qui $100 et coca. Et nous connaissons la passe. Ils ont déchiré mon thème. Donc, ils ont l'homme et pas sur la motema. Soda congolais. Il y a un soda qui a été abandonné pour l'année. Pour le moment, ils ont révolté, ils ont fait sa kanda.
Naba cause, oui, aujourd'hui, on peut condamner président Zamabe à foutre ba soda bien. Est-ce qu'on va conzi oh est-ce que président de Azouaka a eu salaire aye a komi ko futa mikonzi a komi ko futa ba soda moko non mikonzo pe baza likolo tellement molimo ya ko yibe zali et au bandana numéro 1 et ko suka tina suka munyo so zaka na idée ayiba azwa akata asala c'est ça. C'est ça. Alors, merci beaucoup en tout cas. Merci les amoureux de Bibi Chambombo officiel. Nous sommes pratiquement à la fin. Partagez, aimez et commentez sans oublier la cloche de notification. Une fois que je vais poster une vidéo, vous saurez la notification. Merci en tout cas. Bon s'abonner massivement, bon aimer, bon commenter, bon partager et que ça la biso. Vrai kitoko. Merci en tout cas les amoureux de Bibi Chambombo officiel. On se retrouve next time avec un nouveau numéro. Bisous et bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibi Mbombo officiel. Bibi Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibi Mbombo officiel is the best.